Bandeko tokomina etenya mituna pe biano bobengi biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 0998 23 97 23 bokomeli biso na 081 99 66 098 to ya Bandeko. Allô? Allô, bonjour mon père, bonjour maman Régine. Bonjour Christian. Merci maman et bandele ya semaine malamu et bandele ya pe ya moi malamu na père directeur na yo moko maman Régine pour ni na ba auditeur banque ba contre catéchèse. Anganzambe botumbi na yo na mate ya kitoko pesi biso. Anganzambe na kotali na première leçon ya Esaïe. Nzamba ko benga biso to ya kolia to ya kozu oya ile. Matokomona bozibo lamu tokozona kati na maloba manzambi. Ela maloba mana oto kozwa ekosila biso posa te. Lokola biso bilenge ya moyo mwalelo. Tokomi na posa ya kozwa. Tokomi na posa ba binyo fese na moyeye. Na toto fandi mini kati na mokonzi ya biso Yesu. Tomote ka tokozwa biloko ya moyo ya botuya. Nganga nzambe toto na deuxième lecture ya Romain. Eloko mo. Allô Christian. Tomote ka tokozwa biloko ya motuya. Zela ndeko Christian mutuna ya mibale to yoki yango malamu te. Tope contribution na yo. Oui. Peti tokangami kaka na Nzambe. Eloko moko te kokaboliso na Nzambe. Na epandemie ya coronavirus. Memi bozangi na ekolo ya biso Congo. Na soki tokangami na Yesu, na soki tokozwa biloko ya motuya, merci nganga Nzambe we. Ebandele ya mwa mobimba malamu na temi na ino wana Christian de Marie Saint-André. Merci beaucoup ndeko Christian de Marie Sango Roger. Merci Nandeko Christian pour na mayo ki tope matombeli maye pour ya sanza e ya mwambe mwadu na koloba kutuni ezali makanisi ya kitoko penzande kwa pesi ya ezali pese bongo bile ya malonga penze ezali liloba lya Nzambe yango wana tokoki pe koloba te maye Isaya lobi ekokisami na kati ya eklesia Zambi mama eklesia koleisaka biso liloba lya Nzambe eklesia koteya ezali bilei sakramento eklesia kopesa biso ezali pe bilei akopesa yango ofele bafutaka te bobele soki bafrais administration ezali basengeli kopesa soki diplôme ya mariage osengeli kofuta Zambi diplôme wana ezali papier basombi yango baimprime yango okofuta mpona administration bakoloba te mpona sakramento oyo tala facture nganga Nzambe apesi pote atandela maboko tala facture apesi pote ayamba yo sengeli kopesa mosolo te eklesia akopesa makaboma Nzambe na bana baye ofele penza ofele kasi moto na moto akopesa libonza Zambi eklesia azali mama libonza ezali pa kofuta te ezali libonzo pesi po kosunga eklesia oyo azali lokola mama oyo abotio kasi mosala mwa biso tokosala yango ndenge profete Isaya lobi pote moto nyonso ayoka liloba lya Nzambe akula sakramento ya eklesia tarif ezali te facture ezali te kasi yo moko kanisa eklesia na libonza lya tozali kokoba bandeko koyamba mituna mia bino na 082 016 35 12 tozwa ndeko na nzela ya message. Bonjour Père Roger, bonjour Maman Régine, Maman Aimé, Botondi Sango, pona matea kitoko malelo. Sango na kolanda matea malelo na monite kokaba ezali malamu. Kasi bandeko basusu ba décourageaka bonne volonté na biso ya kokaba. Opesiye lelo soki lobi ozangi ekomi biswana topo bimi moto mabe. Na moto abongo na koba kaka kokaba tona pesa na moto yo azali reconnaissant. Merci mingi motuna wana eyano epesami na litangi lya ibale mokanda mo Santo Paul ona ba Kristo ba Roma eteni ya mwambe epai wapi apostole alobite eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo bwa Nzambe atako kabelaki ndeko po olingi ye kasi ye azali reconnaissant te abosani tosalisaka ye mbele azongiseli yo mabe oyo ye azongiseli yo ekoki kokabola na bolingo bwa Nzambe pe bolingo bwa ndeko te talaka yano na kopesa kolemba te
moto oyo alingi moninga pe alingi nzambe asengeli koyeba te bolingo elembaka te. Saint Augustin aloba yango, l'amour ne se fatigue pas. L'amour, là où on aime, on ne souffre pas. Et quand il y a la souffrance, cette souffrance est aimée. Et si ka bolingo zali, moto akolemba te. Bolingo alembaka te, akendaka se liboso. Atako batongi, atako bafingi, atako mbele moninga azongiselo mabe, kasi soki olingi na bolingo basolo penza, okozonga sima te. Tokozwa pe ndeko mosusu na singa. Allô? Oui, allô, bonjour maman, bonjour mon père, bonjour maman. Bonjour ndeko Eli, loba makasi toyoka yo. Merci beaucoup maman. Mon père, depuis que tu plais qui le système de notre état ordinaire mon beau a, comme une question Isabelle. Allô Eli? Tozoka ndeko Eli malamu mingi te, tokozwa message. Bonjour Père Roger, merci pour na mate ya malelo. Sango pona ko compléter ndeko o auti ko koma. Bato basusu to mesana kopesa bango kasi balingaka koluka te batikalaka na position ya kokabelaka bango. Ata soki lelo asengi yo montant ya mwa mbongo élevé po na kosala commerce opesi ye lobi aloki raison mususu bayibi eto makambo masusu. Bato wana nde sango tokosala na bango nini? Merci na mama pa mutuna tuni. Kokaba tope kokokiso tobengaka misala miangolu. Ezali se kopesa moto mosolo tope bilei tope lamba ya kolata te. Ezali pe kopesa moto pe malako, kopesa conseil. Kopesa malako ezali kati ya misala miangolu ya molimo, les œuvres spirituelles de miséricorde. Yango wana pe tango salisi moningo moni te lisalisi to lisungi opesaki ye eboti mbuma ndenge esengeli te, kosalisa pe na malako opesa ba conseil, kolakisa nzela ndenge asengeli kosala po te soki azwi mwa mosolo po te asala commerce boni akoki kokende liboso, kopesa malako mbele po koyi kolukela ye musala. Soki moye ya kopesa ye musala ezali opesi ye toyebi te ya mikolo miye musala ezali pasi kasi soki moye ezali ya kosalisa pe bongo osalisi mbele pe azali nano elengi akoyi kotanga kasi akata ekelasi zambi makoki mazalaki te kosalisa na mwa makoki afuta bafrais académique to pe bafrais scolaire po te akoka kosilisa kelasi ya ye manso mana ezali ndenge tokoki kosalisa baninga. Mame mozayi na biso malobomboka yo. Matondo mengi ndeko Regine sango toloba nanu full oyo elandi Yesu sango. Na kati ya full ba kategori ezali nyonso. Mais tomoni Yesu abuki nde ba barrière o ba apostolo balingaki batia ya bongai ke mbisi eza muke biloko eza muke. Mais Yesu a considéré ata mutu moko teke na kati ya fulo yo na batu malamu na batu mabe na ba sympathisant pe bazalaki na bango na ba o balandaki kaka tokende kaka bayebi pe tina tango mususu ya likambo memaki bango te na bayebaki pe tina ya makambo memaki bango. Mais tomoni Yesu azwi bango ndenge moko. Discrimination ezali te ke bazui pe bazalaki na kati ndenge pe babola bazalaki na kati ya fulo elandaki Yesu. Sango soko kosunga biso momuke o te ya biso na kote wana na oyo etali bongo full tope bato balandaki Yesu. Ndenge nini biso bae tozali kobika mikolo miye engebene na litangi oyo tozwi sika ndenge nini to orienté tope to bongisa bizaleli na biso po Eucharistia ezala penza ndenge ya biso ya kobika. Merci. Merci Mama Aimé. Merci na Mama Aimé po ya makanisi kitoko apesi ezali lokola contribution tokoloba nini ezali ndenge Mama Aimé alobi bae balandaki Yesu ezalaki bongo full bato ebele penza okati ya bango boko bazalaki na pasi ya nzoto ba malade basusu babola basusu mbele bapagano
basusu mbele bato basala makambo mabe bacriminel babandi bango banso bazalaki na kati. Kasi tango Yesu akoluka bolamu akotala te elongi ya bato akopono te moto azali mosantu oyo azali mosumuki oyo ayibaka te oyo azali moto mabe oyo moto molamu atali yango te alukise bolamu ya bato banso. Zambi alobaki yango pe na Santo Mateo eteni ya 5 alobi te Nzambe aponaka te tango moi ebimaka po ya moto nyonso na bato balamu na bato babe bakoprofite na moi. Nzambe azali se Nzambe. Kasi totala se Yesu te wana ezali po ya kobakisa to pe kobeta sete na maye mama eme alobi totala se Yesu te to mitala. Yesu asali bongo aluki bolamu ya moto nyonso bongo ngai na yo tolukaka bolamu ya nani bobele ya boko bato baye balingaka biso baye batongaka biso mbele bafingaka biso tolingi lisusu tete babonga tobwakisa bango wana ozali mo Kristo te. Biso tozali bakatolike elingi koloba universel kozala moto nyonso koluka bolamu ya moto nyonso. Boko balobaka te tozali soki maison mère lokola tozali mama aponaka te mama akolingaka bana baye banso akolingaka moto nyonso. Yango wana pe kozala katolike elingi koloba mekola Yesu Kristo tango akaboli mapa moto nyonso alei na bato balamu na bato babe na bato basusu pe mbele baye na bango wana kaka mpona kotiola Yesu baye kobeta kaka mwa tour baye koprofite. Yesu alobi te baye kaka mpona koprofite balingaka ngai te bakolia te alobi bongo te moto nyonso alei pe atondi. Yo mo Kristo katolike luka bolamu ya moto nyonso na bandeko baye bazali bakatolike te mbele boko bazali pe bakristo te bamusulman babudiste baanimiste basusu bapagano penza linga moto nyonso pe luka bolamu ya moto nyonso. Talaka diteya tokoki kosimba mpo ya kobakisa na maye mama eme auti koloba. Botondi mingi sango toko koba koyamba bandeko na nzela ya singa na 082 016 35 12. Allô? Oui, maman aimée. Bonjour. Bonjour, mon père Roger. Voilà, moi, mon père, aussi, koloba, ikawa, na motuna, kotuna yo. Epai nyonso, Yesu Kristo asalaki miracle, ezalaki na foule, oyo ezalaki kolanda ye, ndenge mama eme auti kolobawa. Kasi mbala mingi na remarke na baevangile tokotangaka soki balingi batanga motuya ya bato bakotangaka mingi bana na basi batangaka mibali te elingaka koloba nini. Merci beaucoup Nandeko Maestro Guy pona mutuna sango. Batangaka babali ndenge komami na suka balobi te bazalaki soki nkoto 5 longola basi na bana pona nini bakotanga bamama na bana te ezali bizaleli ya eleko ena bakotanga babali zambi na mimeseno ya bakonzi eleko ena recensement to pe montango kotanga bato ezali pote bakoka kokota na mampinga pote bazala basoda babunda etumba po ya kobatela mboka yango wana lokola recensement tina nango ezali po ya koluka baye bakoki kozala basoda bamesana kotanga mingi babali bamama lokola bakoki kokota na arme te bakotanga bango te bana mpe bakotanga bango te ezali mimeseno ya eleko ena. Tozondeko na singa. Allô? Allô, maman? Oui, papa Emile. Mbote na yo? Mbote. Mbote na Sango Roger. Mbote ndeko. Na Sango Albert Mbole. Na mama eme azali pembeni na bino na okavwa na ye. Mbote ndeko. Na basali nyonso ya Radio Maria na pesi bino mbote. Baveki na biso na bakadino nyonso na bosani te kopesa bango mbote. Baauditeur nyonso bazali kolanda biso na pesi bango mpe mbote na mampinga ya mama mbote.
Tango nazali na mutuna moko kaka po mituna mingi na nga kotuna si na ziliano na baninga batuna ti mosusu na reporter contribution na nga mutuna na nga ezali boye tango Yesu amultiplie mapa matano pe mbisi bale oyo 5000 baliaki batangaki basi na bana te mitika etikalaki 12 corbeilles iko ye pe na bapostolo na ye baliaki to batikaki kaka bato bazalaki na fulu balia nayebi te anzi na yo yango mibale na ngi naloba boye na Mateo namoni ke Yesu azali koteya biso lolenge ya kopartage donc ata eloko eza moke soki otie motema ke bato naza na bango nakabola bango bakozwa ndambu bamama baza wana balambaka bayebi omona biloko eza moke na remaka yango epa mama awa biloko moke bato ebele me omona mutu na mutu akolia kame mwa ndambu mpo na nini azalaki na eliki eke mutu nyonso akolia mpe komona mosusu etikali mutu aoya nsima ale donc Yesu alingi kolakisa biso ke toza na bolingo ya partage mwana wana soki azalaki egoiste abombaki mapa wana na mbisi mpo na ye moko nde bato banga kolia te Yesu azwi profit mpo baprezantaki yango bapostolo balobaki ke zongisa bango bakendolisa biloko bango moko me Yesu ayebaki nini akosala donc moke toza nango soki toprésente epa Yesu ekorépondre na babesoin na biso yango wana ezali contribution na nga. Merci mon père. Merci beaucoup Papa Émile. Merci mingi na papa Émile. Émile, oui. Émile Mbosso. Na bambote apesi mbela kanisa ki te komi déjà paix du Christ et Obanda sima mwangonga moke. Vraiment. Merci na papa. Mutuna ya ezali boye bango pe baliaki. Zambi balobi te bango banso balei. Apostolo baliaki Yesu pe aliaki zambi bayoka kinzala. Yango wana balobaki na Yesu zongisa bato bakende kosomba bidei. Zambi bamono kite ngonga kulie ekoki pe bayoka kinzala. Lokola te baliaki bango pe baliaki tango Yesu akaboli mapa ona. Pona contribution to likanisi papa Émile apesi ezali se bongo kokaba ezali se likambo ya bato oyo bazali na mosolo ebele te mobola yo pe kaba moke ozwaka kaba bokanisa te ete ntango tolobaka te tosengeli kokaba toakolobela bato ya mosolo ebele te moto nyonso na babola yo pe kaba moto mosusu azali mobola koleka yo akelelaka kanisa ye na moke oyo ozwaka kanisa moto ya keleli bongo oyo alobi mpo na bamama ezali pese bongo ezali likambo ya bolingo likambo ya elikia soki bolingo ezali okomona te miracle ezali possible moke wana bokokoka bokolia pe bokotonda zambi ezali likambo ya elikia likambo ya bolingo bongo na bongo na sangwelamu eye moto apesi mapa na mbisi ezali mwana moke te na sangwelamu isusu bisika bisusu balobi te ezali mwana moke moto azalaki na mapa na mbisi apesi Yesu kasi ayo ezali bongo bapostolo bato bapesi Yesu akaboli yango bato banso balei. C'est très important. Soki tokabi te soki boko balingi bazala malamu bango moko basusu bazala malamu te, ça crée l'insécurité pour tout le monde. En fait, c'est ça. Une société où il y a une minorité heureuse, une minorité qui a accès au bien-être social, et puis la majorité souffre, c'est l'insécurité de tout le monde. Il y aura beaucoup de voyous, beaucoup de bandits, et il y aura beaucoup de cas de vol, de crimes, parce que justement, il y en a qui se sont appropriés ce qu'il faut pour donner à tout le monde. Donc, ceux qui boko bako lukase bola mwa bango moko basusu bako liate bako nyokwama ekozala mabe po ya bato banso po ya baebazangi pe po ya baebazwi zambi ekobota mobulu ekobota bakuluna ekobota moyibi bongo na bongo bato nyonso bakozala na insécurité yango wana tango tokokaba kokaba koluka bolama moto nyonso bolama yo moko te siko ozali na mosala koyiba te mbongo ya leta et profiter na moto nyonso okomo soki tosali bongo bakuluna bakozala lisusu te bakuluna bakozala te moyibi pe ko diminuer kasi lokola boko
balingisi bolama bango moko baninga bakonyokwama yango esali te biso nyonso tokomi na insécurité po bakuluna bakoyiba se pepa ya babola te na bayebazwaka bayebatambolaka na mituka ya minene bongo na bongo bango mpe bazali na insécurité. Alors mpo na sécurité ya moto nyonso tosengeli koluka bolamu ya moto nyonso. Merci. Otonti mingi Sango Roger tokokoba koyamba bandeko na nzela ya singa. Allô? Ah oui, maman Régine. Merci. Oui. Merci Sango na réponse ya motona na ngai. E bongo Sango na nini na yeba. Kokaba ezali eloko moko malamu. Mbele ozali koyoka nzala. Kasi aye. Pe okabeli ye. Okabeli nyonso ozalaki na yango pe moko otikali na nzala. Ezali lisumu te mbele mbala mosusu. Umekoyebisa eso Sango. Ya miba Olala, ndeko Guy maestro change pe ligne, tozuka mutuna moko Sango. Tope akoyi kotinda voice na ye Voilà. na nzela ya WhatsApp pote makambo matambo ya malamu. Motuna yambo est-ce que soki opesi nyonso tikali na nzala ezali lisumu? Tout dépend de la motivation. Osali yango pona nini? Osali yango pote babetelo maboko, wana ezali lisumu. Soko osali yango po tomilakisa te yo ozali mokristo malonga, osali yango mpo na lolendo babetelo maboko, wana ezali lisumu. Soko osali yango mpenza na bolingo ezali lisumu te. Bandeko mosusu nayebi ndeko moko azali nganga nzambe apema na boboto, ntango awaki témoignage bapesaki ezalaki te, ntango wana nano akomi nganga nzambe te azalaki stagiaire séminariste na paroisse moko, alingaki na otala moninga wa ye na paroisse mosusu. Curé apesi ye transport, ntango abimi amoni mobola, ayoki mawa, apesi mbongo na ye ya transport na mobola, abeti makolo ti na paroisse wana mosusu. Asali yango po ya bolingo, etikali kutu témoignage kitoko bapesaka mokolo ya matanga na ye. Mingi basalaka yango, c'est sacrifier pour les autres. Opesi nyonso ozalaki na yango po tomilakisa te kasi po ya bolingo. Soki osali yango po ya bolingo na kombo ya bolingo eza lisumu te. Allô? Merci maman Régine. Toujours de Koli. Nous revenons vraiment la première question pour le mango. Mon père, première question est Zaboui. Petit ndenge to monaka mingi ya bandeko azo kaba. Aka na linki ya ata batbai bangai. Na pesi na kombo nzambe. Mina. Petit bon comme mutu owa bakiaka a pesi ya batbai baiti. Mon père, est-ce que il a du tout tout ça mabi. Na pesi batbai banga. Tu na pesi te batbai banga petit mon père. Est-ce que na question il y en a bon te. Puis deuxième et que ça va bouger. Ndenge to fana vraiment ensemble entre boyinga ke na kabaka tout bien na kabaka ti mina yo ola toujours ka baninga est-ce que ça le soum na miso nzambe to eza malamu ya suka tant to mona ka peut-être na ba groupe peut-être ndenge to mona ka ni ke na ba retraite to kendaka ni iloko entre luminga ami iloko ti mina ni tema ke mo Kristo ozana iloko okani motema pote entre ye ayaki iloko te yende kwa afana bongo. Mon père, est-ce que lui ko sala ngata ndiko aka ko ilanzala na yo zan tema kana na iloko ko iko pesa ye. Voilà question avec maman Régine et bonne journée à vous tous. Merci. Merci ndeko Eli Buzito. Maman Régine osad sangai pona mutuna ya mibale. Oui. Voilà. Pona mutuna me balinde kwa libalobi ko kabana lolendo kama ko kabana lolendo nini ko yebisa na biso na bokuse penza okabina lolendo okabina bolingote wana ezali mabe wana ezali comme lokola propagande po babaye bayo wana ezali mabe ko kabana bolingo Yesu kuta lobi yango na sangola mamate alobi te eloko opesi na loboko mobali loboko mwase yebate lokola te kosala bolamu na bonkutu. Kasi na motuna ya yambo motuna ndenge ndeko tuni yango ya nozali boye tango mususu tango pesi ozali na posa te baye batete ozali yo
mbala mingi ezalaka bongo mokristo alingi te ete bolamu asali bayeba te ezali ye. Kasi bisika bisusu mpe mwa mibeko ezalaka tokamata ndakisa lokola na Radio Maria selon les normes mpona transparence ntango opesi libonzo osengeli kotia numero ya telefone toyeba kombo tozwa numero ya telefone mpo te totinda message oyo kotalisa te tozwi yango ezali bongo traçabilité transparence etindi te ntango moto apesi libonza kombo na ye na telefone toyeba yango. Kasi boko balingaka te balingi anonymat bon soki ainsiste tokoki kooblige ye te. Kasi mobeko ezali te opesi kombo na numero question ya transparence mpe ya traçabilité wana ezali lolendo te kesa ezali mpo ya kosalisa bandeko ya promotion basala mosala ndenge esengeli. Bongo kuna na ngambo ya retraite boke ya retraite bon soki ndeko na ntango ya retraite azangi bile osengeli kosalisa ye tokosala procès d'intention te mpo na nini ye aye na provision te aye na bilei te tokosambisa ye te. Je constate que aza na bilei te nasalisi ye. Kosalisa moto ezalaka bongo kosalisa ezali kosambisa te kotuna te mpo na nini yo omemi bilei te soki azangi nasalisi esili. C'est-à-dire notre devoir c'est d'assister. Mosala na biso ezali koluka bolamu ya bato na kotuna te mpo na nini boye te nasalisi. Mbele ndeko azali lokola mayele mabe abombi oyo ye alingi te bapesa ye mpo te azala nango ebele malheureusement wana etali ye etali ngai te kasi ngai na kosala ngai nasengeli kosala. Tozopusa na suka bandeko ya linaka na biso bobengi biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742. Allô? Oui, maman Régine. Na changé réseau de pona za musala na zana dans maboko. Mais na ba situwe ko kata tenzamba bosunga. OK. Lo sambo ya kusenga dile ya kulia nganga nzambe. Ezaili sumu kwebisa nzambe ete nazali na mbongo tape tangai dile ya kulia ndenge ya kitisa kama na kala. Na moi malelo ezaili sumu tote. Ngambi na yote yango lo sambo voisin ngai ya senga Kongo. Mwana jije zate narobaki na kotuna ezali sumu kosenga na nzambe taki kitela yo bilo ya kolia asala miracle ya bongo to pe tukokina kosenga ngo bongo na nzambe ebongo motuna ngai suka tango ezali boye komitiye biloko ezali malamu ye Yesu Kristo ngo kasi nalingi na yeba nganga nzambe ezali pote basengeli na Yesu kaka nde basengi yango asali soki na bonzambe tobi azali omniprésent azali omniscient ayebaka nyonso ayebi ete mwana na ngai azangi eloko songolo pasa akokina kosenga ye nayebi te soki nzambe akopesaka biso santo senga ye to esengeli kaka osenga zambi tata ya biso azali na nyonso me mbala mie komona moto akosufrir akosenga akoluka ezali. Merci. To sembi mituna ina sango Roger. Mituna mibale ya liboso koyebisa nzambe te apesa bilei soki ezali mabe te na losambo ya tata wa biso tolobaka pesa biso bilei bya biso pesa biso lelo bilei bya biso ya mokolo na mokolo tolobaka yango kosenga bilei ya molimo liloba lia ye toyoka yango tobomba yango na motema tokokisa yango bilei ya molimo mpe lokola basakramento eklesia tokokulaka ebota mbuma ya kitoko mpe bilei ya nzoto tosengeli koyebisa mpe mposa ya biso nyonso na nzambe kasi kosenga bilei elingi koloba mpe kosenga makasi mpo te oluka bilei elingi koloba te ete nzambe akitiselo bilei euta likolo lokola te apesa makasi osala mosala apesa mayele akoluka mosolo po tozwa makoki oyo kosalisa ozwa bilei ezali bilei bya biso bilei ya yo te ndenge tolobaka na tata wa biso pesa biso bilei bya biso bya mokolo na mokolo
lokola te soki na zwi yango na senge kokanisa baninga. Donne-nous notre pain. C'est pas mon pain, mais c'est notre. Oh yo zwi wana, ce n'est pas à toi, mais à vous, à nous. Elingi koloba te na zwi yango na ngolo ya Nzambe na kanisa pe baninga. Ezali bilei bia biso. Atako oyo zwi euti na motoki mwayo penzo nyokami mpona kozwa yango tango zwi yango soki ozali mokristo ya solo kanisa losambo ya tata wa biso epai wapi Yesu alobi donne-nous notre pain. Pesa biso bilei bia biso ya mokolo na mokolo. Yango wana oyo zwi ezali po ya yo kasi ezali pe po ya baninga kanisa Nzambe kanisa pe baninga mingi penza babola. Bongo lokola Yesu ayebi manso to Nzambe ayebi manso pona nini akozela te tosenga ye po te apesa biso. Mbala mingi Nzambe apesaka biso ata tosengi ye te. Mbala lisusu bangrasi ya tozwaka tokamwaka. Oh, likambo boye nakanisaki kutu te kasi talaka Nzambe asali te ekokisama na vi na ngai. Likambo kutu okanisaka te ekomeli ya kitoko penza. Ngrasi ya moko bo tikala kolula yango te to pe kokanisa yango te kasi epesameli yo. Lokola te Nzambe apesaka pe makabo ebele sans que tosenga ye. Mbala isusu pe boye na tango likama obiki na likama. Obi nayebaki te. Olingo katsa balabala mbala moko mon lokole loko moko lobi tala na gauche tali bomoni mutuka okimi. Est-ce que osambelaki? Yambo to katsa balabala mbelo sambelaki te. Kasi Nzambe apesi yo gracia abikisi yo na likama atako osambelaki te. Mbala mingi apesaka biso gracia ya ye makabo maye atako tosambeli te. Kasi alingi te tosambela. Pona nini? Zambi na losambo tokokutana naye tokosola naye pe tokoyoka ye. Losambo ezali kaka po ya kosenga o tosengeli na yango te. Ezali mingi penza di solo ya biso na Nzambe pote toyoka pe oyo Nzambe alinga yebisa biso o tosengeli kosala po topesa elokumu. Botondi mingi tokosukisa na nzela ya mituna na mama Rose kuna na Saint Antoine Marie Claret Mbote Père na mama Regine pe mama Aimé bongo bato oyo babimaka bato malamu libanda kasi na ndaku mwasi na bana bazomona pasi basalaka malamu. Merci na mama Rose hein? Ezali hypocrisie c'est-à-dire double face. Toyoka kango mingi na kati ya ndako azali penza papa penza o ya malonga te azali kanda mais il est très généreux na libanda azali papa bonheur et pas Jesus kasi na ndako esika abala mama pe abota oboso ya mama pe oboso ya bana baye azali papa moko penza ya makambo makasi eza malamu te yango losambo na biso ezalaka te. Okati ya mabota ba papa bazala lokola Saint Joseph pe ba maman bazala lokola Sainte Maria. Merci. Merci mingi sango mama Aimé topisi na maloba pona message mo Sainte Papa. Matono mingi de corriger mais na ko bakisa moi muke na préoccupation zaki ya ndekogi sango to bosa na teke Nzambe apesaka biso eloko ya moni koki na biso na ngonga wana. Yango Nzambe apesaka biso koko senga Nzambe eloko mususu ta muso amoni oyo senge na ngonga wane koki na nute me ya moni ya malamu yango ndi akopesa po Nzambe sala ka biso malamu mo likanti na ngena bakisa toki na mate ya tope likanisa mo Santo Papa na oyo etali bongo matangi malobi mo Santo Papa ebisi biso lobi yambo mokonzi Yesu Kristo amipesa lokola mapa mabomoi aleisaki nano bato babandai kolanda ye. Mo Santo Papa alakisi biso ete bokokani bozali pena makasi na oyo etali bongo mapa oyo tobengi Eucharistia na mapa maye tobikaka nango mikolo miso. Bato balandaki Yesu pona koyoka ye pe pona kozwa libiki pona koyoka maloba maye tomoni Yesu asali bikamwisi ndenge na ndenge abikisi bato pe apesi bango lisusu elikia wana mo Santo Papa nde ayebisi biso
nguya ya nzambe emonani na makambo maye to mpe na misala miye na bikamwa biye Yesu Kristo abandaki kosala. Mpe nguya wana emilakisi te oyo tobengi spectaculaire na français, me emilakisi na ndenge ya bolingo. Liloba lya nzambe epesami na ndenge ya kolakisa bato bonzambe to mpe boyike oyo nzambe asalaka mpona biso bato. Mpe nsima ya maloba mana tomoni ezali bongo koulana na Eucharistia mpe ndenge Yesu Kristo amilakisi to mpe na makambo mayeye asalaki na bato balandaki ye ezali ya mayoki te, kasi ezali mpenza ya motema ngolu mpe ya bolingo oyo ye azalaki nango vis-à-vis na bayebanso balandaki ye mpe na ndenge amiyokisi motema mawa wana na bayebanso balandaki ye. Tokoki komituna na ndenge mokili mozali kotambola to na mikakatano miye tozali na miango toyeba soki biso mpe tozalaka na motema ngolu vis-à-vis na baninga po yambo topusana bongo na meza ya lipati ya mokonzi tosengeli komitala katango nyonso. Ngai nazali na motema ngolu na baninga, eske nayokaka pasi ya baninga, nayokaka susi ya baninga? Tembete wana ndeko ya kosala biso tokoka kobika penza na oyo etali bolingo bwa nzambe ndenge emimonisaka mpe toyeba bongo kokaba na motema moko. Tala mama Regine makanisa mosantu papa na oyo etali bongo olomingo lwa zomi na mwambe mwa mobu a mwa eklesia. Botondi mama Aimé, Sango Roger liloba busukisi linaka. Merci mingi na mama Aimé awa salisi biso pote totongolo makanisi ya mosantu papa mingi penza mateya maye olomingo la zomi na mwambe mobu a totondi mama Aimé, totondi pe mosantu papa po ya mateya ya bozindo penza apesi mingi penza po na sango elamu oto utiko manyola o mokolo mwalelo. Botondi mingi Sango Roger bandeko balandi ba Radio Maria tukomi na suka linaka na biso botondi na bino baso bozwaki ngonga pona kolanda mateya pe botuni mituna esungi biso to tongolo penza mateya sango ate biso mokolo mwalelo.